L'autre sangani makambo etali premier ministre ya Yambo Patrice Lumumba tolobaki yango mbalele kaki tolobaki makambo alino tolobaki lelo tosi tolobi mingi depuis même mokolo ezalaki au roi yawa toloba mingi makambo etali premier ministre Lumumba tozalaki polele lelo soki tomoni état pays okokoza la civilement responsable ezanini royaume à Belgique lino ezakuna bongo ye moko aza wapi bango be bazana lino ye moko aza wapi eleka boni biso pona biso yango tosengi tribunal ezala tribunal wana nde sikoyo tobanda kosamba malembe tobandi na likambo ya lino ezalaki boni eutaki wapi babomaki ye wapi totali bafilme nyonso eleka Lumumba lelo bandeko na ngai ezala bango nyonso bana ya Lumumba baza bandeko toza na bango esika moko problème ezate mais Lumumba dimension na ye eza même ya RDC yango ezoki tolobi eza patrimoine universel tomone même ba pays africain mosu bazotelema mpona Lumumba yango totelemi banso lokola ebandi nde sikoyo tribunal ebanda mpona toloba malamu likambo yango ezalaka boni ya yambo yango wana mpo etali mpe tosengi basala mausolée liboso palais de Jésus place wana babenga yango place de l'indépendance kaka wana akufi na makambo ali panda batia wana batie mpolo okito soko za wana liboso affaire étrangère bato baso bazotala na place ya indépendance ndenge makambo ekoki koleka ya yambo ya mutuya tolobi yango wana ya mibale coïncidence oyo tozoloba na makambo ya balkanisation oyo lelo premier ministre Lumumba azwa makambo lelo ezongi boye boni tolobi na président Félix Tshisekedi lelo tozwa baarme nyonso wana Soudan soki tozwi bandeko na biso basoudanais tokoyoka oyo bangororo bazali ekoma makambo ya Soudan soki tolingi tozwa makambo ya nani oyo toyeba deja badef oyo baugande baza wana bato wana nyonso epa na biso Rwanda toloba te depuis kala o FDR tozobunda ko bena yango mais bato wana nyonso bazoye epa na biso baya kovandela biso boye mboka ngo ekozala boni ebela barme bakutanaka na Kisangani ka arme mibale Rwanda na Burundi babunda bitumba bato bawa lelo komi ya bayebele bwendenge biso bana mboka toza kosenga na président Félix nini topesa makoki na arme na biso yango nde buna bitumba etongonaki meme na interview mosusu oyo président oyo autai koleka président Kabila alobaka alobi non toza na force ya biso moko yango esalaka meme na 2013 ou 14 Monisco Monique ba récupérer nambu ya bato biso moko tokomi na armée tokobunda bitumba moko période wana ti lelo tokomo direct tozongi 20 ans marche en arrière tokeno senga ba armée ebele na mboka na biso na likambo ezali boni yango tolobi na président Félix soki ezali ki asignaki eloko wana alongola yango na droit international akoloba te mboka na ngai na peuple na ngai balingi makambo te alongoli yango soki alingi olongola te akoloba bio no bandeko na ngai namoni mokumba yango be makambo yango ezotambola malamu te il est élégant akoloba en tout cas na démissionné tosala makambo ndenge bokosala parce que tokoki kosala boye te balkanisation eloko bato baso baleka baboya eya kokoma na période na biso baye tosalaki mosala politique à côté ya papa Etienne Tshisekedi ezala biso nyonso na ye eza na sepelaki mingi na okipe lobi président Martin Fayulu na parti na ye balobi mpe ndenge moko biso tu tolobi na kombo ya papa Etienne Tshisekedi tokoki lelo kondima makambo wana ya balkanisation te ndeko na biso ayoka yango mpe ayebake eloko toza nango lelo topesa nde makoki na armée na biso mpo makambo etambola soki alobi te abi bon nala démissionné nanga mais sans cela tolingi te barmée wana baya likambo wana toboyi ya force régionale mpo na mboka na biso toboyi yango